awa kotanga kama kama chef de l'état asa prophétesse monen bongo yo sa prophétesse oyeba komoni teke oya zandoki prophétesse lobanan. Le Seigneur montrait des choses, il est mal chez lui, donc ailleurs trop. À chaque fois. Zamba bana ko la kisayo ke yaza bien. Zamba bana ko la makam, nazo le bele pour le Canada de France. Mais bana le blandon a collé calé. Na lobi bo il faut sambela makasi yo kana prophétesse. Zemi Isaya nan. Hein? Il est là tel qu'il est là, il connaît très bien. Yebi sangana no film masala kiyo tango tigela ke chambre tango okoti na ndako. Non, parce que moi je na louakanda que ça juste il y a chambre salon. Tant on a fait le mobile na ke ko louenda que chambre salon na bon baba na basi. Donc pendant ça là, il y a allé na chambre puisque tout le monde qui a comme un serviteur de Dieu. Moi na la laisser dans salon exacté. Ndi to tikela ki na tikela ke chambre na ngambe tu na na tikela ke nyonso na ngai. C'est comme ça que maintenant on la sokinde à la muki na kokota na chambre yeso kaza na salon nga naza na chambre na bongisi mbe tout soit soki naza biloko ko na chambre na zui na chambre mais tant que tu kotika la biso mi balé na donc c'est par là que le pasteur donc a changé d'avis a comment na ba réaction moko ya malamu te. Maintenant moi je me posais la question à moi si j'ai dit aussi de crier et ça le quoi na ko ridiculiser musala nzambe. Et puis, vous allez ridiculiser parce qu'il n'y a pas qui est dans Katanda Kunangai. Et c'est comme ça que je n'ai pas voulu faire de n'importe quoi pour ne pas me ridiculiser et non plus aussi. On dit que on s'est péché pour la ridiculité, mais devant Dieu. Et puis, quand il m'avait. Donc, quand cela se fait là, déjà, il m'a déjà demandé la main en mariage. Pasteur, yo, ok, Kolobakuna Kozali. Associé à Pasteur Wallace. Cha micro, yebisa église. Tala kuna. Papa ndenge zoloba, ngana kenda kuna na mission Pasteur Wallace ate. Bongo semio sa ya yo bia ya yo te. Semio eza ngai. Photo wana sa ya yo. Photo wana ya ngai. Yo ndeko yo asala makamu. Ce frère ici a fait des choses. Asala film awa. Il a fait beaucoup de films ici. Quelque part. Il s'est décidé de se marier quelque part alors qu'on ne connaissait pas qu'il était marié. Ils ont pris même les diacres ici. Ils sont allés pour ils sont là dans la même famille. On a sorti la facture pour donner l'argent. On leur avait déjà servi. Ok, maintenant il va donner la dot. Bien aimé, je vous dis. Il commence à tirer quelqu'un. Il a tiré papa, le pasteur Nico à côté. Il tire le pasteur Nico à côté. Il commence à coopérer pour que pasteur Nico lui prête de l'argent sur place. Zo micro. Yo lo banan. Amen. Amen. Tant bakei na libala. Lorsqu'ils étaient allés. Yo salakwan. Non non. Nikonda azakwan. Nikonda azalaki. Nde ayiko senga abandiko coopérer. D'abord ensuite facture bandeko bakeba fandi asana mbongo te 0,0 ba fandi wan. Siko d'abord ayelinga na moyi. Pour ça la aventure. Il est venu pendant les jours pour me faire de l'aventure les jours là. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il s'est mis à genoux, j'ai prié pour lui. Papa, le long des rendez-vous est allé. Il dit papa, aujourd'hui c'est les rendez-vous. Mais à la banque, hein? Mais à la banque. Mbongo nanga asali ya film moko tifoyid. Oyebi tifoyid. Il m'a fait une aventure là. Tifoyid. Nga yoyo cet esprit azali yo ke ndiko sala nga aventure asali yalbi papa mbongo nanga kote sike koti balobi ka lundi nde na kozwa mbongo donc nazolinga opesa kaka $5,000 donc lundi na yemba na moko nazo wana lati veste bien na cravate Nathalie ngbe we ah naboka
ndakemba lobi yo uza muyibi ndakimi d'abord maman Angèle Nzamba pambola tango ndeko apesaka témoignage jour wana ya le jour où maman où il a donné les témoignages les premiers jours là. On avait décidé de continuer avec les témoignages. Et Dieu a montré à maman Angèle. Maman Angèle m'a dit, papa, je vois Jésus qui dit, cet homme qui est passé devant l'église, c'est un voleur, c'est un menteur. Il ne s'approche pas auprès de vous. Ok, c'était prévu pour Azoloba bien. Alors qu'il avait bien préparé son témoignage, il a conçu son mensonge poliment. S'il te trompe, tu vas tomber comme la maman prophétesse. Maman prophétesse, maman prophétesse aujourd'hui, si vous décision ni nous allons moutongo azalukuta azana mwasi yo banda kolelo lobi maman prophétesse ayeba kiteke tokolekisa bango liboso ye na benga ke na butu frère yaka oyebisaki nga ke 8 mois bapesi yo mbongo te nesiko salaka yaka tokuta na prière bi papa nazoya nasali eti foyide mwana mwasi décision na yo eza nini devant mutoyo moni na yebi ete aza pasteur awa te awa black ezalaka te awa eza mukaya na mukaya awa eza sanctification azali aventurier ozoloba nini na mobali na yo ye wana je n'ai pas vraiment à dire. Je veux juste le faire arrêter. Olobi? Ozokangisa ye. Puisque avec cela qui a ma relation depuis na quatre églises na biso ngata na moni ba komi na ba faire na pasteur na biso. Ba comment ça déjà ba faire na pasteur? Oui. Donc na moni premièrement e bandaki na bisika na zalaki na maman conseillère wana. Maman conseillère wana aza na ONG. Pendant qu'ils ont ça, document, on a eu ça, c'est qu'il y a ONG, document complet, et tu as comment $800. Mais tant que comme na tout à pasteur on a biso a débordé. Des bisika on a gagné to bandai ko zwa manana bise non. Au moins mbonga bana nzambe ko ki koliango kaka boyete. Le bande nzambe amona kata Jésus Christ. Donc c'est na ba faire na yo. Yenda kotaki na ba faire puisque comme ba italien ba yaki na présidence ya kina ko interpréter ba italien na bazaki na posa ya ko investir na bateau bazana ba mabele bazana bazamba ndeko tobengani yo na église hein tobengani yo kisa maboko na se tobengani yo calmement ozali sérieux ozali oza moins sérieux et puis tobengani yo calmement et nous vous chassons calmement ndeko mwana mwasi tobengani ye yo bolandani oke ko kangise soki libanda bokende ko samba awa tobengani yo église tala elongi na ye monde entier soki bomoni ye asala makambo na ye mena kombo wale sate le monde entier vous devez bien le voir si vous le voyez il peut faire ses affaires mais pas au nom de Wallace il ne peut pas engager l'église centre de réveil spirituel ni encore moins marchander avec le nom de Papa Wallace ça va bima libanda kende kende soit bible na yo mwana mwasi landa ye landa ye awa te bokende na bango ti libanda kuna bopesa bible na ye sécurité boyede bango libanda bofilme ye ndenge azokende monsieur bopesa bible na ye bakamera nge bolanda ye
Bon pese Bible bon brutaliser yete mutu asimba yete bakene na malembe mwana mwasi alanda poko ya kokima bakutana libanda na sécurité bo zalawan. Chibingu muchanda Chibingu muchanda Ozangi place à kosala film. Moto asimba yete sécurité bofandi sabango na suka kuna bo ranger makambo yango bo garder mobali wana bien akima mwana mwasi yango te et puis mwana mwasi yango basala nemi balete akoya kosalika moko boy ou bien bete mbata na jifuwa